Bila fila futa wa mission na ye. Kotanga ba kombo ba jeune té bazo tombaka trop. Papa, otanga ba kombo na mambo ya ba salaire. Té ya futa ba ngote. Bila fila na mbongo futa ba tuta. Bila fila na mbongo, ka sabina fila na mbongo. Bila fila c'est un piaquer. Tout le monde va trafic d'influence. Et tu le vois, moi, c'est mon moi, c'est pour le maman, pourquoi tu es Mario? Je peux pas. Il y a mon porte-parole, Mario. N'est-ce pas Marco? Moi, quand tu as fait la kuna, na ya ville awa, na ba Enigma, ba Coco Jambo, ba Kong, na tikala au monde ata likolo a sapato Marco te ekota Kong. Moi, Marco soit ville, à part émission, ou soit ba na concert. Pour ba bete apé ville papa maté, rare. Ce ba na moi concert na bango, na ko ya ville. Ma fan na bo chocolat latine nga san matele za na fan di bona yebo pa. Tu écoutes les PM sur la corner kiki, benga boy, Kong, yate. Yo, tu y es balé naïe. Yo, on comme c'est fumeur de chanvre. Ah non, fumeur de chanvre en forme, ou t'as gagné. Et bon, mon émission, bon, ça n'est pas ça, agité. À la télé, chemise, mon beau batte, on a 10 000 francs, à y avoir agité. Au moins, il était à la télé, chapeau, on a batte, les métaux, on a pas tonga, on a pas père, on a pas nignon. Mais la fille n'a rien. Il y a combien de femmes Nenga zana kutuko, to kutana na ye, na si sanon li solo o bien na ye banana garçon o. Na ma tete na parler ba pesa ki bango. Kasaki na moi. Siko nde mo mine nde mutazu parler siko na limete wana te na Kingabwa ne ba koti. Kingabwa ba parler bizali o chaki. Kasi yo na lobi. Te to expliquer na préciser. Place azali. OK, na pe da kuno dama. Ten Soyez bien on. Baby Paul Olia biloko moi so la mi. Faut que nous ayons des obi ke biso to ba tabando netinga na mutabando to ka na ba logique na biso mabo do atana na nzala na ko itala boy kala moni o abo na ko liate na ndenga la ndaka momi na nga ni mulumba na moto po déranger akokate na ndenga sko nga oui na ndenga sko nga na zongisela ke revanche ona yako yeba ke ona yako yeba ke alera badi fa le roi ya modé vous comprenez. Te yena kendaki tuna kaluji mi sarando na rep na boy bato be bana nzela bimi na moto be bu akei ya koti na moto ala ndi na bité na Hollande bango te okena ojora 12 wenge akepe boy 12 na bisko fona la kise be na genga na contre solo lo yo meki okokite zela na nyatse mama ko koka jam na bakie na komo zo sko ba détail na sana na vie na mo bimba na maboko. Moto agene ya foya mela o benga bochware na borera agene basangisa na nzete oyebite elo oyo mela ngola ksa muninga o aboya ngote mela ngote tuna kubia na yo na mela nkoi na yo na la ksa muninga makamwana ya la ksa ngai no camarade na ete e bon lo nyami mela ngepa na ya kasa lo kwa ngamela diamant. Ote to kede pale mwani oh na koma boy ba na mo ba misanga tikubo misanga yo kabula na be ngabula ngando na batete kuna yo oh mako o ni ngamila bi yote ngamila kan koyi e po bi ko ngamila ngote o me manga ta place moto so manga ta shisha na mera ote ya faut ba ngo ya faut ba batu bayate obanda bango mabe invitation pour ardoise mais avec Given invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata moboko les grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison Given a bosali binote a cheli binote promotion ngolé ya pamba maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Les abonnés de 3W Congo et Singo officiel plus aux télévisions, merci. Parce que vous êtes tout le temps scotché, collectif, à nous suivre de partout. Merci à ma Dream Team
qui va m'accompagner. Merci à Berliv, merci à Osé, merci à Rudy Bonteke, merci à tonton Clovis Fimpa et à maman Doris. Je vous salue affectueusement. On va essayer de parler de la musique. On va parler de Ibrator à travers Hassan Matelez qui est parmi nous, que je dis déjà bonne année et puis bonjour. Ouais, bonjour Jean-Célo Honda, merveille. Bonne santé. Ouais, santé pépélé. Koya Ibrator et comme monsieur Sika. Nazada Sika, Nazada Pemele Abiati Kodo, chef d'éclat, Sami Kili, mais Mili, si vous avez Mili qui plus Mikili, égal soin. Parce que les bosso vous avez le babon parce que vous avez okété. Eh, tu sais, na moi libanga mo bachaki. Babumbe si on a mis pour libanga na de lunge. Ah, on me colle aux États-Unis on peut sa visa facilement. Eh, facilement. Kende non que on soit un peu so facilement. Bon, Ibrator avec qui quand? Ouais, avant d'avoir nos côtés na ba détails, na profiter d'abord copier ça. Bonjour, na patron na Ibrator bien et puis bon retour au pays. Les billets contrôle les passeports diplomatiques de la rumba congolaise, océan, bien les derniers dinosaures. Donc, Ayaki, samedi déjà, samedi à 1h, tout le monde rejoint à l'aéroport. Donc, ça y est, on a privé, bon, il y a un système, il y a. Tellement c'est la première fois pour Napoto, il fallait. Les États-Unis, bon, c'est une mobilisation. Non, coûte mobilisation, c'est agité. Les agité prévité. Donc, bateau, tout bayaki wana. So talibien. En tout cas, ils agité mingi coûte bateau ya libanda. Mais oh ya biso ba vrai ba contre. Ba agité pena mingi te. So talibo mona ka to agité ba Kelvès mon grosso cité dédiée, to agité na 010 gang. Ozomon, ba boss fils inula yeku dasala na aéroport. Azaki kuna boulotte mais akendaki po fallait traga master na zoya. Fala zalawana po yaza bena patron. Abi fo zalawana po aya mama sana ba OPG Mukadi, ba Mariam Lungwila, tout ça qui wana na honorable Sedou Kabango ya mama Lydia Puta. Donc ba to bena bazaki trotté. Mais tara iner di matin do bazaki trotté mais quand même à 15 qui trikitoko. Donc on félicite d'abord la matete cité dédiée qu'elle fait mon grosso ils ont rendu bruit. Les isayo mon grosso mon mutuna yope wape na bon tonton de bola pour la rater. Wape na mutu moya mulala mu makashi na mwasina e taka mwasina tiki bébé habité jamais Michael Jackson aye jamais na raté faut na jomo pépé. Michael Jackson se dit à quoi? Michael Jackson d'Afrique na mongongo mambo Michael Jackson no sala asala amo aimba roi aye abina apé danger. Ok, vas-y, continue. Dans le lobby qui non bola moi pour le rater qu'elle veste mon grosso donc merci vraiment la nebo qui ouais ma bien tu contre chef du clan États-Unis de qui to pour Jean-Célo Honda mon konza qui n'est ça boulot qui n'est ça boulot donc communauté congolaise nous sommes à la carte États-Unis on a ba sepelé makashi parce que première fois bien tu contre en États-Unis ils en a battu musu ba lukakai ba mona raité ils en a battu musu pe batu na rapé batu mususu ba opesa pe ba rapport musu akufa comment oteka ba sapatu na lufu ozomona ils en a battu musu ba oyoka musique na e ba na posa ba moné mais ba monete alors kende kuna ba onyoso ba zakana nzala na niveau États-Unis kuna ba Jimmy Mutombo le brésilien noir basa ki bongo vraiment na mokonzi koti ba Olube atamboli na ba Miami akena ba Texas atamboli vraiment na ba ville belle akena osa ba clip asali ba clip asisi tout ba clip na ye et puis asisi pe finissage ya studio o bazaki na ngona vient na biso c'est le scrum na projet ya vient na biso c'est le scrum basali yango pe donc Chili et puis ba kotena na vient na biso la mwana azangi kuna mbongo kabila Ibrator pia na bina kabilo ka ba guitare donc l'autre se pela na vient na biso la mwana donc vomo kobela mutu nzeta pondo ke kabila mutu pondo donc merci vraiment na cadeau pesa gi bia chukodo et puis kende ko sala pe ba chant ya ba instrument parce que au moni le lobo et orchestre belé ça na ba instrumenté pas na ba instrumenté à répéter tellement que biso tous a déjà na siège social na biso et c'est un peu tous na ba instrument na biso complet et on me sali ba makamuna et tout et puis azaki pe na pour ça pour moi Ferrari et Kota moi Range moi ba 88 000 balles Kota
donc ils ont déjà dans 4 conteneurs donc sali ba maramunaye ou azaki non pour ça et puis fondation Fobav direction dans les Arabes aux États-Unis parce que tu as la fondation la bichotte oui bien fondation Fobav élection fondation Fobav oui bien sur l'action non habitant j'apprends ça va na relaxer on a expliqué on donc téléspectateur bon landa biso bon et bon il y aura 2 fondations tout mon et la fondation motona fondation il y a nani fondation il y a président nanga Ibrator na la belle oui bit la belle la biso maison de production la biso tout le monde a jeune talent hein comment j'en sais ils ont la macambo on a expliqué non mais je vais apprendre mais il faut expliquer vas-y le champ est libre il faut expliquer mon vas-y fondation na biso na terre en confinement au ba artiste tout congolais ba neko beta ba acoustique prévané biso to beta ki acoustique te to neko ki nerotika ba biloko na ba orphelinat to banana na commune ki sensu mais wana fondation ya Véronica te ya Farmala to il y a artiste Ibraton moi je parlais pas de Véronica ici Véronica est un siège jusqu'à te répéter Véronica zani et ça siège jusqu'à te répéter car maman Véro maman D maman social kasi fondation parce que des fondations ils a été il y a fondation comme nous avons il y a fondation na habité pour nabi série monani Jack Tumanda que je salue affectueusement d'abenganga expliquant non que non tu vois la propriétaire la dame il y a Véronica à la fondation et aza partenaire il y a Ibrator exactement que Ibrator ndé aza et que dans il aza partenaire ok vas-y donc voilà donc qui sur 24 communes to commune à 16 communes pour nautika babiloko kusunga bandeko na biso o basaki vraiment na moi ba kokoso na tawana parce que ibika ba bouleza qui bien té mon qui bien tu cordois joaka ya un moment donné ko tika donc voilà mon konza qui na direction akenaka si ça ba marambo na ye asala ba projet na ye wazaki dans pour ça mon biso et tout ça loi ba te musote ba voyager ka olalo la mon côté na kela États-Unis té to ba to kende ta o yesenga to kende pour na boulot mais kolala kutango lo ba kolala kolamuka batu ba ala États-Unis c'est dire quoi c'est-à-dire muto na projet té a monika ke té na sala ngopo mokili mona ke na komipe mais vacances existera et vacances existera non ce y a sentiment ça le reprouver au mutu et beau billet à États-Unis à combien j'en sais laquelle aux États-Unis té aux ana ibratorai bisa oui bisa nga to solani mamba projet maramu susu ya kasi yo pour lobby au voyage OK il faut ba prix non déjà aux ana un exerce non biko yeba billet ceux qui n'a commis prix en kene na yeba ya na ngote ke no lo mote magie mo bo pour na moni voyage ba kumsu lo déranger voyage ba tumsu déranger na ndé de ba ki na États-Unis ba kena na États-Unis ba yana ni est-ce que so monte ki voyage ko yana ne lo mais faut monter déplacer faut monter na bien ndeti masa na ridi et botonton na zabo afandi bo alongo na palais ay a na ville ay olukani ay musala na musala question musala waye fait foutai mais ça na mutu mususu oyo ni to lo ba mama voyage aki voyage à clipper ba clip wala ba sala ba iPhone wana so ba ba clip pour là je sais que le ba plus qu'on a été il m'a ba clip nous au monde aux États-Unis ya bien to beta ku ya ba kinawa ya ba Luanda maybe ba lowa ezaka na denga betazi parce que clip a solo de homo ba clip a solo ndi ba sala ba clip te wana ba mtu wa ready azu chombo au filmer o tabosha kende non deuxième personnalité ou do kakenda était parce que projet de senga qui mon contact qui est moko vous avez projet ni mais projet na biso tse ba maka expliquer akenda ki fallait kutana na batu na ya ba fondation Fobav voilà ça la ba clip fallait ça ba maka mo senga ka sala alors senga ki te ke tabosha kende senga ka kende ye moko tabosha kenda déjà ba frère d'ici Ibrator kende ye moko akende ye moko akende nane akende ye moko akende ye moko yibo kende nane oh akende nane mais l'équipe bien papa nazo ebisa yo do samikili mais miliki ce que komi Miki, donc comme sikoyo mikili plus miliki égale soin. Ce que tala na ngamo na zuka mo préparer pour pamba. Et c'est comment était
comment on est oh ça semble là j'en sais pour la monnaie on a ti jeans noir on a ti t-shirt il y a lelo il y a kalate lobi pe so yo monnaie sous douzaine ba t-shirt à boisa na lo una bat na o kambi la douzaine ba t-shirt et kokana boy te kokana boy te kokana te oh baneni ke ba sali ni ba yeli ngane et pas mon conseil et pas président que yo lobi bongo ngai non na bi voyage le kaki bien pour nga question ba yeli nga douzaine te na bi te ke non na bi ba douzaine eza na résidence nga za la déjà na ngo ngai ko kanisa te kaka mo kondiso nga ko mo konza ko ya pe bo apesi nga pe rien akabeli pe bato mususu et le bien l'autre non non date o za bilo aux États-Unis o za bilo aux France c'est pas j'irai si Peugeot Medio Jonker motombongo ba kene la télé ya za kana gi basket la minute ko l'autre so bona tongo bana gi basket ce ko bali keta ndezo ya ko to bali keta bon on évolue par rapport à la musique les boutiques là qui mouvement zakinde est-ce qu'il y avait de production tout beau check stop non tout ça qui n'a pas production et belé fallait tout produire tout bêta mais ça dit que le quoi mon conseil qui n'a déplacement donc tout 12 venant nyos donc et tombé tout samedi fallait tout bêta na samedi passé fallait tout bêta na nini na sayo basendi mais ça dit que vu mon conseil comme une heure ya samedi en haut tala soir du surtout za la wana donc simba été et on te pousse en haut samedi le 28 janvier oyo nde to beta na sawa sende wana et puis to na ba production ebele to linga nde ko antama ngonyo so mala mama te to sape mbango te le quoi ba jeune frère donc to ki non malembe ba jeune c'est bani ko to mo trop ça ni le côté mais avec pas jeune asa jeune mais mentalité ils ont plus ende mon abangote OK ouais de mentalité na ils ont des monde voilà donc production tout ça na belé to kende Angola parce que bana Luanda bazoza pour ça na bicho OK to kende Luanda wana kala mingte to kende obeta na Atlantico et puis surtout loin Luanda il faut to kota Côte d'Ivoire après Côte d'Ivoire faut to kota Belgique après Belgique il faut to zo sur Dubaï pour yebi Dubaï voyage à mon perso non mon perso ça s'appelle la production photo qui est orchestre mobile OK entreprise mobile faut bichou tout aux alawana to qui nous panzan choka et puis par rapport à la promotion il y a deuxième volume mais obima déjà pour deuxième volume na bichou déjà to commis déjà presque à la fin il faut to bimisango ozomona donc il s'en faut to déplacer fort donc on to baika qui non bota la film otina suka beau déplacer to déplacer na yo pe na kati pourquoi pas. Tu as posé la question. Oh, mais je travaille où? Chez Ibraton. OK. Au salon, on est non là. T'es cassé, mais yo kende. Hein? Yo kende. Ngana kende te. Pourquoi ça te yo tikala lobela non ah non ce que sengi qui et permettre que non tikala non tikala ce permettre que na kende non kende Michael Kakia fils arabe. C'est permettre d'aller c'est permettre d'aller après c'est administration et ça musala c'est gestion non faute oh faut ni non kokende à part au moins ngane na bo chansi au moins ngo mona ngabwe webi na lekina bato okina des États-Unis na lekina ba porter parole bele kane na abwe talana na bien ni na abwe na lekina ba porter parole bele ba voyager na voyager na kina na ata pays mo ya Afrique te ni Angola na kina ka part ba voyage ya ba province. Je comprends. OK, président qui met à choquer ce monde à l'ouf, faut pas boss Kennedy ba abina OK na San Mateleza to OK par exemple na Credo Molema pas to Koti Kalou du ministre rando to Kei. Mais il y a déplacement on a déplacé. Mais ce qu'on a leki na ba oba OK. Non 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 mata avion te. Te na matina oh papa nga ça complexité. Na poser question. Na mati na no avion te loba ki na OK ne Lubumbashi. Na so bien. Avion ya Lubumbashi mais avion OK ne par exemple Afrique du Sud OK Dubaï non te. Vous comprenez? C'est-à-dire, mais so tali lelo na minute oyo, hein, ne na boy. Un jour au matin avion à distance à Makasi et salopena. Et ça ngandeni. Te mo ba omoni ba mouvement. Et ça ngandeni. Et bo ba bakenda. Tes premières fois zanande na mo ça. Te mena kenda da Lubumbashi na avion déjà. Et Lubumbashi ah c'est bon.
traverser les océans. Bon, ça va pour miter. T'es à débattre. Problème, le roi, il doit traverser ça, au PC information, ils ont la bongo, n'a pas un nez. Il y a un avis. N'a pas été. Tant on traverser l'océan. Il y a ce qu'on a vu, ça y est, ils ont danger. T'es un peu danger, c'est normal. Le voie, c'est normal. Ils ont pour l'épanouissement, pour le travail. Non, ils ont un travail, ils ont un boulot, foot. Mais la lobby par rapport, on est sérieux, ce qu'elle est ça, faut un peu comme un challenge. Ah, ne, ce qui, au moins, tu biso coûte ba contre. Ma kamulete ya ba challenge wana uloba. So écoute comme il y a bongo. Donc biso to lingande coûte ba bilo mo ya ba tembe bongo. Ebite. Au moins dans minute au mama ba stade de Marseille zo pe la moto na internet. So comme ga ba bio l'idée a poto confirmer na RDC fo stade de Marseille plein le roi venait so fali pour abetaki. Be le roi wenge betaki. Kaso mo no pe ba contre ne ba sala. Kasit. Biso za mo ba stade. Na lobby soke komi. T'es déjà bongo soki. Ah, eza bongo. Que so eza bongo o mona ngo. To kale pe de to kepite ka neo kasi. Ah no. Na senga bien la président na biso bien sûr corps chef du clan, aneo le roi komi mamba tembe. Aneo kaka oyo. Vous avez un fan buzz. Chansi wonda. Biso mamba fan wana. Tout le bila ngote jansi. Président ko ki na iner o mona ba tout plein. Président il a iné du matin ma bateau plein. Bouillon de mon bon fan. Album est marché. Ah, album est marché très bien. Très bien la vente, la succès, tout na. Non, la vente c'est bon et puis succès. La Spotify n'était pas mis combien déjà? Ah, la contrôler avant. Tu m'as fouillé bat. Vous êtes communicateur. La contrôler. En fait, il faut la contrôler. Vous êtes communicateur, il faut la contrôler. Yo contrôler quand mingi aéroport ne babaki na contrôler nyo sona toza na contrôle na suka ezaki combien ah contrôle na suka sensible qui rappelle la responsable ba kaki na ba charge belé mais c'est ton travail te na bosani parce que ko voyager na yo déplacer na lingi te na kosa mabeza la radi omoni sikoyo omoni yo kanesa yo eloko ebo mabiso na Congo ezali biso ba jeune congolais to lokuta trop ndé côté virus moko boye ya biso omona bina mutu moko boye ani na rien na poche ma sala fier omona bina Michael Kaki atele bina soso dame banini babade okatenga na tondi okosa obimi boye ba okoi funia ba lokoto ba bimo l'hôpital odai tinga na soko liaki na yo ingeza na moto bien yo na ebiso na boyi ke na kosa na bibi ke prochainement to ça l'émission na roya na yo soko na yo bina soko papier tinga déjà soko yepa na ngai tu dois te préparer c'est normal. Bon, malheureusement, il n'y a pas de programme belé avant la ya na kutana. Parce que ça blom sous moi est-ce que c'est que na tout nous ate. Te blom ni otuna te tuna o. Ça c'est liboso dans la. O ezali otuninga na répondre. O ezate na zate que non Yesu. Te yangonde ce que va porter la biso ebi que user communicateur officiel na ebisu ya Ibrato. Parce qu'on a nenga ba vente parce que net ici aussi tu veux envoyer de gens à acheter la musique. Bon, tu es te akota kaka. So koti gulu. Akota wapi? O koti obeti Ibraton piano na page officielle la biso nyonso koti. Qui était le producteur de cet album? Tu es la producteur Toi la producteur Qui manageait cet album pour Marambo Italie Distribution? Tout ça ba tu belé. Ba tu belé donc o bo sala Marambo wana. Tout ça na ba Ariette Chamoto. Tout ça qui na Ndomolindo Ndomolindo c'est belé donc nous ça va bloquer ok donc si je comprends très bien Spotify nous en a chiffre exact mais c'est important le bureau d'envoyer le nombre de sensibiliser les gens pour avoir un peu le nombre exact parce que faut trouver l'évolution parce que tant que le succès quel album est un succès on m'a succès on m'a les lobos j'en suis le et on a tout nos succès plus la vente yo connais ça vente na bafle ouais na bafle na vente succès ali parce que la vente déjà tout long on l'a pas yebité non na yebi na baté pourquoi so côté au monde parce qu'on a bibo yoka so ko yebaki on loba wa so to longo na kakaté tout est mawana to est-ce qu'on a bafle mais ce qui na bafle to beta toujours ba production neni bafle beta yoka soko côté nzemba bongo pena et puis et là au monde ngana yebisa ba artiste congolais moni faut beaucoup malroi Ibraton piano bozo rachtant et au fan d'abo bimisa
nzembo sika na mélodie ya sika olelo omona ba leader mususu abimisa nzembo boya ajuka ka alongoli maloba azongisi ba mélodie kala omona teke bosa ba recherche te ba jeune bosa recherche ko ndeti bien tu contrôle et ça va bien on les a conseil na pesi parce que yo mon conseil na bino pesi ne des conseils na biso ezaka ke non tous les contre-maîtresses boluka ka botala ka film tina shuka bokata na katikati te bota film ou bien film o ya makambo ya boy ya makambo kitoko boy ya deuxième volet zala limpide na bato botala yo tangolo ba film ba baby définition film c'est pas sorcier botala mo bien bokata tina shuka te parce que il faut pas s'andeni pour pas consommer c'est pas sorcier pour pas consommer en na ba bar réseau bêta na ba boîte réseau bêta sur bo bêta na ba page na biso ya ba Facebook Ibraton combien de pages sur Facebook tu vois 3 pages hein ba comment ni les boss Ibraton piana et puis les contre-maîtres de Ibrator et puis Moussou Ezawana c'est pas sorcier de Ibrator. OK. Est-ce que aux pages officielles où ils ont certifié artistes les amis Ibraton piana officiel. OK. C'est bon, et bon à YouTube. Et sur côté peut-être à YouTube kaka Ibraton kaka. Au betika yera. OK. Instagram toujours. TikTok c'est bon. J'en sais. Yo kota aux mon internet au kota au monde a déjà. En fait, ba la bison de siko. Ba tuana na lobi ba kotande. Babeta on a. Mais kasi il faut humblement te la binomoni il faut attirer les gens oui ça batu que non. Te moni mama kila moto yo biga États-Unis. Yo kete yo za te na mon pepe na mon pepe dia chez mon konzaït. Taka ko kita ya pesa nga da mon pepe. OK. Parlons maintenant na marmo le deuxième volume parce que premier quelques chants où neti où ils ont bêta parmi banzembo où ils ont bêta nzembo nini où yo moni pena que non plus ne ba dole toi na ba 31 juin au temé les boss ben ou les gabonais nzembo wana nazo bisa yo banzele baleli ngo fort voilà mélodie nango soki okoti na boutique oyo badefisa kati yokomona bakomeli yo yokomona bakomi soki nyongo ya kalobi ozo comprendre eza ce que la chanteur na biso mo asali vocal wana ya pano basket l'ami des boss surtout na ba sokoko ya Laurent sokoko Maman Nzembo. Abetsa Kofi na Renas. Ya Laura, félicitations quoi de la Koraman. Baza pe na nzala na etsa kenda pe mpanzo na kala. Akenda bete ça bien. OK, mais bino déjà bo calé ba jour. Non, to calé no ba jour te. To kala ki pe ba date mais CG Christian Konda, na ne ba soleg na administration na dikolo. Ba bi photo changer mo ba date par rapport ya makambo na biso évolution quoi. Volume 2 bimaka. Non, volume 2 to pesi na date officielle mais to comme déjà na ba 98% déjà. 98 c'est déjà presque 100. Presque 100. Dans quelques poussières de jours. Ouais. Il y a déjà na ba plateau, na pesa date officielle il y a volume 2 parce que depuis que mis sa première volume, non tête ça la conférence de presse. Et ça combien de chansons? 12. Dans volume 2. Volume 2 12. Donc 11 chansons là génériquement quoi. C'est déjà 98%, on a 2 chansons, c'est que la majorité des clippés, c'est que 10 des clippés. Non, même pas 10, mais à 5 déjà, ils ont déjà clippé. 5 déjà. OK. Pour tout, nous sommes à Lembe. Collaboration en cas. Pour au moins, et ça, tout clippé non, on est plus que 5. Parce que le premier volume, et c'est un peu photo Luka tout aussi ça peut mon clip non pour tout ça clip namu tout est au souka na clip à Ben Willy les Gabonais tout est au souka non avis de recherche de tout est au souka là on mo konza dozaki donc nenga keboye alors ça là ba clip ya premier volume alors ça peine à deuxième entre temps alors qu'on taper mon studio assis ça bon donc on va travailler pendant de forum la collaboration ça
Bon, collaboration, vraiment, En volume 2, je pense qu'il faut ça là. Parce que c'est là, JB volume 1, tout le monde était. Il faut poser la peine. Bon, mais ça n'a pas osé là. Ah, volume 3. Bon, mais ça n'a pas osé là. Volume 15, Bozora, Papa Chéri, et Nabiatu Contre, chef du clan featuring Abandoui. Ils ont chanté dans le non, biso ba pesi biso na ba chanter, biso ba ko accorder, biso ba chant. Na album il y a ba chanteur. Ils ont Nandeni. You know, banino kuzona ba chanter. Non, kolala kolamuka ba jour et ya. Tout kana été que non, Chancel Wonda pe a candidat. Mais les lobo Chancel Wonda candidat, na matete lobo salema mba bien. Obeta ki pe adversaire na yo. Et c'est yo kana ki on ko sam bon. Mais voilà album il y a groupe les album à groupe et projet après deuxième volume nettoyer ba projet ce qu'il album il y a groupe mais ça le bien au monde ba master no ba ozo da ba chanson mais ça là nga bien na moto za ko évoluer nga linga jamais moto akitate nga linga toujours moto mata agencé au moins que non le salaire m'a bien. Moi, je suis évolution à Bisso, les jeunes Congolais. Donc, jamais na fanda boye, na fandi boye, na moni netima sananga ingénieur cyclé moi, auto fongola, ba dépôt na ya ba ciment. Zomona. Na ye na bisi papa, souza le loko salate, fanda ka a yo mo ko l'entreprise olanda. Parce que le lo mona mboko na biso ko évoluer parce que ba tout mususu ba olandela ba suivi ya misalate. Donc zala wana landela ko ka sonité ke ote ngai ba mona na faina de fanda ko tseblo ko ize yo. Merci ko na bande ko no ba porte-parole. Porte-parole nini o mona na ke lelo ndeko na yo bozaki na ye kande balobaka ba congolais to ina na likemba mais lelo azo évoluer a propulser bien. Mais presque biso tout ça ko évoluer bien. Tout presque. Bah Francis Dibaya bah évolue très bien. La génération mona Dibaya. Mais tout ça pas jeune, biso tout ba jeune congolais, génération neni. Et le ko eboma biso na Congo e bi to yebate. Hein? Ba tout mususu ba loba, o nga na banda liboso. O nga na banda na sima. Et ça promettait mais biso ne soto salara elo moko. Ko banda liboso oui, c'est bien. Muto pas bandi na sima. C'est muto bandi na sima, ndé azana ba avantage plus lelo. Non, ko banda na sima ou bien ko banda liboso avantage à mutu ya vie eza yo moko ne mutu yeba kete na minute na comme na avantage na minute na zana désavantage. Nga zate ke non na zana te pona yeba ke mutu azana avantage, mutu azana avantage te pona calculer ra mutu te na kinanga na ndako mutu te ke na fan na bona ndo tala ba bien na ye bien na tala so ndé. Évolution Dieu merci mpaka o mona ndé. Bon, donc Dieu merci mpaka na mona yesu nini. Na hebi kutane na mona ete. Mais na yebi ki aza bien parce que d'ailleurs qui était comment m'a bête pour ce que quoi m'a bête mais nenge to kuta na groupe ni groupe ni orchestre ni to kuta na ba RTG na yebi kuta RTG yo ya yebi yo na orchestre ni yo yebi na orchestre ni na Dieu merci mpaka ouais Dieu merci mpaka nga na yeba na première fois na moni na vie na omoni o sali kutu bien ndo tuni au na vie photo lukaka to yeba na sika au moins tu ibsanga jour wana ke bozaka na vinanga venanga te ka ba bijou na zan o Frédéric industriel bozaka na Dubai non okene na vol moko mais su bosolaka o bosolanga yebite mais yo mo yebi jour na air bo yeba na vie ya bon te te to yeba na avant maman wana yo na lobit o yebi jour na air webi ndenge circonstance na sala bo yeba na ya bon ya lo kwanga na Dieu merci paka andeko mobile wanga omoni to yeba na RTVS 1 et pas venir de ce Charlie Prince. Na yeba écouter que yende Dieu merci mpaka na yeba ki était ngala ye yeba ki ke te ya yebenga yeba yebenga pourtant na ye ta kuti ba to fandi la pese ki bonjour bazaki fimo boya bina repa inonce bi danseuse na ye bazaki na master moboye azape porte-parole avec la biso Didier Lacoste bazaki wala on a eu la côte, la PC bonjour, on a l'équipe moni réalisateur, la solina et puis na bimi. Ko bima na bimi na ki na fait na quoi na nga yebi nezala moi prai moi nini moi poudre nezala. Pour biso to priera ça sèche ça to priera partout ici ka lolingi. Donc so tamoli bino balen. Biso nga. Biso. No changa no cha bana nga et puis na ba bande ko église. Donc to samela bongo.
na komi esika nyonso okomata awa so na esinga sambeli nanga neto na koti namoni ndeni yaya ndeni na olinga na leke mission awa bafuta wa combien nene esi bafuta ka mission autant na longoli mbongo apesi bapesi pe mutu wana ya na orchestre ni kale pa nani oti grand père longi Guinée comme na kin na kin pe to la grand père tu as na kin pe to la grand père ndene au te go beta nzadi na Luanda kuna na Atlantique nga boy na comprendre na bien te zana nga clair na ba pe ba hotel la biso ba comprendre azaka l'orchestre za la rat si nga no tanga ka komba ba na plateau no boypon ya ba tumsusu tanga ka komba ba te po ba même poli utanga komba ba jeune comme aussi ka papa o tanga komba na boyini ya bulo ya komi danger o nga numéro 1 o ke na Luanda boy piaka moni de to yeba na ne wana après tant to komi o monana ne ekombe moi salutation ne expliquer nga que tala kutu Marco a une orchestre na biso aza ko etufenga ne na expliquer na bité ndenge za boye wana dédié merci mpaka yeko ya bisi na bité ndenge za boye yo po ozala na yo na banda kopon liboso te wana ne na yebité so ya banda kopon liboso da yebité to kutani ka awa wakala mingi te lobi si on a tuna elwa yo batunyo yo na rojenga na banda kopon liboso yaya rojenga nkota na age na ye komona na rojenga bon paka yo na age nete paka Dieu merci da tio be mpaka ni za mpaka ya mpaka ngaka za kombo netika to be ba dadi mola skin ngaka za kombo oka na mpaka ya mpaka na ebite ngato monene ga aka mingte ne na expliquer na bite moni Marco po beta ndenga na beta kai fo oleka ka bantene a fo kotaka ba RTGA fo kotaka ba digital ndena zo numéro beta Marco beta makasi on a usé un orchestre né ya Ibratom piano séant de la rumba congolaise on a eu ça il passe chez Biso ayaka travaille chez Biso ayaka pe musala chez Biso ayaka musala chez Bino yo beti na beta ya kima ndi yo pena na beta ka nan je voulais bonga kenda je voulais la beta ba on so ba to kenda ka yibide ngala mabe la beta bango to je suis le ronda bazop na frappe pe na bango to bakima na ba mbonzo bakima bonga kipaka na mbonzo centre ville okipate ba cofondateur ya orchestre cofondateur wapi cofondateur za mbonzo te mbonzo ba recruter pas taboche boye bien te cofondateur a mouvement cofondateur wapi ba mbonzo ba adada taboche ou da recruter bon boye bien te via fanda bo alu neni taboche prise fo mbonzo ayawa aolela ya ayet apoyo beti na beta bango tu bazwa pe na frappe ngana salma tele frappe ne yaki na nini boulot ebele sako senga président mbongo dérangement pas et pas CG zati te mais équipe que yo équipe oui bani non pété au solo parce que le kaleka na bandenge na moko non ko yeba na te wana oloba wana olobi da mabe ponga zaka de pas shayingenge na yeba na déjà va venir na biso ibuba to za da ba fiston yulu vous comprenez na zalaka déjà on zalaka donc beti Marco na beta bango tu kao na zo ebisa yo odile manzaka defenga ba kao na ye CP ya moka achenga ba plan na ye vertige kuna yo na Marco na za ko leka na muninga na TV subo bien baleke yaka na memao te d'abord faut tout na yo na Marco boy bana ndeni et puis Petro na Marco was très impoli d'abord Marco za petit nanga alongo grand frère na remis petit Marco déjà za la grand frère nanga yebi âge nanga mais yo zero benga Marco vieux n'orchestre na biso to benga na ba vieux ezala yo pe to benga vieux n'orchestre na biso mobimba ezala Ibratom mon président benga nga vieux vieux comment non et terme na biso quel jour mo pe na bisaka to zaka na massa na nga futur honorable Elton Mondo to zaka na ye na moni amiral Chamala na benga vendeni to sola na sko to kaboni boyesa ya yende ni obenga ya na vie na tiza ndena biso to misana oyo ka te pa benga MOV
ce que petua na marco benga marco vie na petua na na nenga terme oh non pour ça qui a bon terme pe yango moto no ke bon parce que mon c'est un jeune au ngaito no ya orchestre na biso parce que ngato bande orchestre depuis Imperium tant na yé tout ça qui na Mbonzo centre-ville tant tout ça na Mbonzo centre-ville et au sala ke ba voyager ba ke Luanda ba kenda 4 personnes ba kenda Luanda Mbonzo Magali Sissi président et puis Taboche le perk to ba yo kende Luanda et ça là qui est nazo qui moi déplacement parce que par musique comment on a vinde tout ça boto mi bali concernant opesa bande ko na par musique faut le place moi au télé maintenant parce que ko fanda bo bengi gi basket dans la France ana ki sasate au keleli o bato o suka wapi alors nga zek ne ba cop na privé de bande ko sala ya moto non ya moto te c'est ni marko abi o bula nga na no sala na ba cop non ki ba no yo non nga na tikala ko bula na mo non o nga na sala te na ko lo bateke na sala na tikala ko bula na moto te so ko mema na moto mema marko na moto zakani non moto eza moyen de déplacement j'ai acheté ma moto écoute moi na soma moto nanga po etambwisa kanga neti yo jean sud wonda lelo oko somba car na yo etambwisa yo vous comprenez et puis avant na ya na somba moto na zaki da motoka eza ba rechute ya vie ne sali ko teki car ni sa primaire ya oteki yango obité là on sa ni là on musula ko tsena cop musumbi boxer la sombi moto na nga boxeur $1100 la sombi yango ya sika na ye nango e komi ko edenga e mona ko fanda pe na palais to ba jeune otali pe boité la réalité non nga ité nga tikala ko bula na moto na tikala ko bula na moto ta pa ko kumba masa nga gam ilunga fils dessinateur ayebi jamais na tikala ko sala cop wana te atamukolo omoni tilelo yo non teke uzana marco buba bokutani na mutu mo ba okene nzana bino bo futie pe mo 2000 rien papa et puis kutu ba série wana ona oloba wana o tozo ya ba rep na ye o tozaka na ye wana kuna yebo okumba na moto bien te wana siko master na nga gunter ye na tilelo azali on comprend a ote kutu Grèce azati lelo yende muto ayo edenga pa maître master na maître habité ya fonga na kumba yo ye mo abima bia na fona kumba ne master wana akoma o memanga na moto ti na komi ko sape à travers ye na zo pesa nga pe moi vola na zo yokola ti pe na ye ba ko kumba alors yo plus au kumba moto que voiture non na kumba ne voiture que moto donc moto et na sima voiture vous comprenez moto et na sima donc voiture ne muté boti moto tenga ko comprendre te batu te na zo expliquer na population et puis na yo pour comprendre parce que yo za ramasa marco e mo bofana na pe botonga ngati ama benga ka ota bengi opi ba nini ba bofani place mo bole ba miss na ba shaba fana na été bon yé c'est normal au fana n'était parce que yé peut comme déjà honorable fana trop ville yé fana mingi trop qui sensu donc ville au côté ce que on a expliqué yo ce que le bien on a ndenga mabe que ngai so ndé non c'est un frère ndé mona yo maintenant toujours temps ya revendre te to lié to meli ok c'est bon on les informations pessinga na eba été merci pour l'information ce que binonde bo vanda ka botongi ke to vanda ka bongo to lié te nga fanda na te nga na ba porter parole tout ya RDC oui ba yango na ba porter parole tout ya RDC na téléphone nga na za numéro ka ya Roger Ngandu na numéro ya Dadi Mola Francis Dibaya Garçon Plaisir Masalanga Elton Mbondo nani susu Massa Mambo Fabrice Matadien Aris Matadien na Maté Mabouza on comprend et à Robin donc batuna na ba numéro na bango na téléphone na nga yango wana pe bato to sola na bango toujours mo chance et mo to kutali to partager et surtout mingi nga na fanda mingi na vena nga Dadi Mola na ne mabete na sala trop naï au penez a pena benga na palais nene to kutala to loka vous comprenez na ne mo bongo mais au to tikali na ba numéro na bango te so moi parce que ngai na mako to yeba na nene ngana mako tonga na ya na orchestre numéro ginate tika na koma na sisa no po elo na yeli bina mingi fo na recadrer na nos relations ngana mako po na expliquer la population parce que c'est moi qui a salé émission mo awat alobe ba biloba loba na tala kyango ngaba na tala kyango masanga Elton Mondo te masanga Elton Mondo ne mutatinde atindele ngaba na lien na fait na palembo na tali yango aibsinga bi eselenga pasi ngato na ya orchestre ton la déplacé ton président voyager a déplacé na nous sala président Ibraton Piana na ndoko sala copia kosomba ba ngombe na bandundu ville
na oyo teka na Kinshasa. Non sommes en même combien? Non sommes ngombe moko na valeur ba 500 balles. Ba 400 balles au sommet ngombe mo so sombe da ngombe 400 balles. La kinda te comme à peu près on. Te yo sala cop wana te ibondini. Yo sala cop te ke na fête na palo pesi mongo ba sele o wenzi ba somelo 1 kilo ngombe jansi. Yo somona ngombe ngobima te. Biboyoka. Yo kanga na expliquer yo. Ngombe ya mobimba ba bengi toro ya Gaya ada na ba 2000 et quelques dollars. Ngombe ya ba Gaya o somme na ba valeur ba 300 000 francs congolais na kin awa au côté kaye déjà un chopé 1200. Vous comprenez? Ba kopo nga no sala ya ngwana. So nga ba kopo na no sala, marko na vina tiko sala ngote. D'abord de 1. Au moins est-ce que ba soma mbongo na osimba. Fandi bo sali kopo mo teke lo mo bo 2000 balles. Teke lo mo bo ya 1000 et quelques. Moni tango président la biso aye. Et to mesko ba tinga kopo, ba bikete na bandundu ba ngombe bia baza mais na Lubumbashi. Ba mama na ba ngombe pene ya danger baza. Ne vient nga Gautier Congolo mais alors lemta mibanga na mboka na bango na Lubumbashi to kina to sala basha yo sala ke to na yo zonga en tout cas le kutama bete na sala guerre na sinalaka CGT to na yo zonga c'est j'appelle ça suspension yo sala ke ou ya rep mais o le ka TVT moni ngato na no ya rep na biso moni mako anomona le roi Seduka bango honorable ya mama Lydia Putaye. Moi je suis entré dans la Véronica. Mako ayebiki ala minute oyo ya Willy Mushenya ye. Alunga na kitna ndo ofanda aye. Pour yo zero sande. Yo ka shikona expliquer yo. Omoni première fois ngana sola na Marco. Yini mutayebi sanga ke ya neni nga Marco mo pandisa ngwa. Asani mateleza ya no melate. Leshe ayo Marco mo pandisa ngwa kitoko. 7e longue là yele le komela. Ayele le ko baye. Je comprends. C'est aura très dangereux. Dans ce bière, il faut relater. Tu mais yo peux relater qui en tabinga kenda ku chez na butu na mo ibena mila masanga chez. Que tu peux tenir sorti. Ngala expliquer. Ne asali ke e mo bon. Bu ni mo bima pe rep sili, ne za okoti na bureau so li pe na presse. Rep vidéo bimé pe boyande. Oui, la suspension sur la nende. Tu obo sur suspension sur la président pour ani. Mais faut na sur la nende relater. Que président le comme lenga boy. N'habité maman est allé CG boy baningo arranger ndeo sala ke ubima boy ya ndeni moi la rakar banini yobika la rien ngo kabela on a eu ça na moto te wana kutu wana na moto te wana na car kabeli pe mo loko okoti pe na car wana serona mingi na notambola na chanteur na biso yo o akepa Fabregas Melody azombo na notambola mingi na ye na masa na Vegeta na chanteur na biso nani mater na biso ba birote ba collègue ba master mais le bito yebalane depuis ba livulu la biso kuna va to kuta la ba musique ba master ba birote na animateur na biso mo boy ba papa tono ke mingi na bango po série wana à l'époque nazaki na relation mo bona animulumba comprendre na minute wana Paris faya kutu kalate ça na relation nae to kotiba to longwe comprendre et comme à bongo aouye po yebike o marko o moni epé mombote o fandi pe ayepe o fandi nayi ozomona ndi o sala ti to na sali makamona ko na moto na yeba ka jour o esala ke nga na yeba marko afanda awa na tuni siko omba na shako mdo wando fanda ti po batikela ka palais omba na shako mdo tikela palais na matete omba masa mwa matete boye omba boye Oma bana vena biso chez la mayuma et bana vena biso nani zéro fainéant vena biso moi miki liboy on comprend omba bena omba na chako ba mapasa voilà cartine ba cartine ndo ba matete kuna ngana ba ngo penate masa wana ne esika omba ne ko fanda pale na studio netango Marco andi o lila bazule palais ne via jouer l'armement boye a pesi chako pour chaque zaki omba pardon zaki na posa lunga ina matete aya komina ki ne via jouer la garantie a pesi ali Marco a koti na palais wana OK vous comprenez télévision zaki na palais ya Marco c'est omba nde mutatike po bonga teka ba TV pas vient biso chez la mayuma atike les TV ba pantalon Marco anego lata isa ya omba atikeli donc yena ndako wana ayaka na mbeto alunga chez bango na kisensu nda ya nango
Oh, azama qui c'est. Ozama qui sont côté ba salon na seko. Bon ba quartier. Ba quartier na bango. Ngana tuni. Azama qui c'est sur côté salon puis mission côté impérial na sewana. Ngona ba bouleza na sewana. Ki ba ça kuna? OK, natikuna. Tena kenete, ça fait formation. Et ça fait formation. Mais c'est à vérifier. Non, quand il y a un lobby, biso to ça na bien, biso to ça, au moni à part qui porte parole toi ba aner. Toi ba tu as service à renseignement. Donc, on va ya na lobelo mambo c'est que nazana ba preuve. Je comprends que ça palpable. Donc, il y a na TV na lobaka tika na loba. Ma ko leke na plateau na bikenga na mona campus, a minimiser campus université de Kinshasa, université le plus considéré na RDC. Sous le diplôme à l'université de Kinshasa partout au monde. Ne ba considérer au côté bien. Oui bien monté. Ba grand prêtre le grand prêtre ya mora oyo bato ba osala ba construction. Yo tanga kuna to vanda na plateau des professeurs. Na Unikin. Bon Unikin na kata. Na kata na Unikin. Na banda préparatoire. Mais aussi lisate bo considérer onde. Na lisate. Na lobi bien. Pour ni bino bolinga to kosa. Na banda préparatoire juin 1 et au sala na se déplacer. Ok, t'es bon, le bon nuance, Laurent, tu aussi les ça. Non, n'a pas expliquer parce que n'a pas connaissance. N'a pas master dans le basis na Inikin. On se comprend, ingénieur Sidney il est pétrolier. N'a pas master dans le master na. Mais ba master dans na colina bango. Et c'est marqué ça ta camarade mo ba colana ya tangi, azata cadre na moko. Ata na master ni moko, azata cadre na moko. Netinga na ba master na ngalo ba osana ba Jeffrey mo ba Benito Kalume. Président de la dynamique lobby à Congo, c'est mon ami. Est-ce que Makambo, tu as jalousie pour Marco a ces chansons et ça en sorte que à son voiture, à rouler carrosse, il y a une écoute si jalousie. J'en sais le monde. Est-ce qu'il y a depuis la nos fans na plateau, on a yabo, une fan de la CT à Congo, à Petit Marco. La salle on dit. Je suis à l'aise, t'es en revenu petit. Ah, c'est mon petit. C'est mon petit. Ah, ça petit nanga. Na joie pe mbongo na tingie qui ne changer ya kala reto ozo oyayo mais ya sala on pas na ngate ngana rendre service na juillet dibaya témoin Francis Dibaya to telema di banda rep na biso Francis Dibaya témoin olinga bima rompo wileri vers 2h du matin na si Francis Dibaya zela ya masa na ngaye na ko tika wa no kuma moto tika momi mombo awa ya journaliste na rompo wileri zo ya joyeux ki tika yo Francis Dibaya na jour wana nzamba bolingo akabelanga $5 nga bomba ati na banga apete kuloba muto akabelinga pona complexité masa wana nani ye Marco bakabela pe $5 et pas Francis Dibaya. On comprend pour Francis Dibaya za mutu nanga na fanda ka boye na balemba na passage bangala la bengi papoza po limité à kota masa nanga Victor Mana assistant ISP Gomazao ayepe ba jouer Pacolos à Kotipi parce que moi très bino plus vous dépendre bon. Ko dépend de bon nen que bateau yo ba bo pesa bon ben loge wana place azali il faut assombela yo aller ça yo et puis après ça quelque chose supposant na bateau après ce bateau on est bon. Oh non, eza question que tout que te dépend na kana bongo. Eza qui ton salaire exact l'entreprise au salaire. Et bon salaire ni l'entreprise. Il ça non orchestre ni oyo bazaka na salaire bazaka chaque fin du mois. Quartier latin. Aïe aïe. Skablo wana o. Skablo wana. Yo vous amona matete uzaka na vie na omati. Eh? Ngana yipsa. Ah, na mona na matete. Na yebi na ngabila fila futa ba mission na e. Ah! Kotanga ka ba kombo ba génité bazo tombaka trop. Eh, papa. Kotanga ba kombo ba mambo ya ba salaire. Te afuta ba ngote. Bila fila na mbongo afuta ba tout. Bila fila na mbongo, ko sabina fila na mbongo. Bila fila c'est un piaquer. Ah, mon tout le monde va trafic d'influence. Bila fila na rien. Il y a combien de femmes à bila fila? Nenga zana kutuko, to kutana na ye. Na si ça non li solo o bien né na ye banana garçon o. Je comprends. Au moni tant to longwe na Francis Dibaya baki batikiye to yo zonga. Abisinga bi ayaya. Oko edenga to kitsanga na victoire na bio fanda o tenga fana na matete. Na se or wala matete menga no kenza sous région tinga palais ils na campus kota iniki no wana. Abisinga c'est bon to komo kene. Moi masolo nezala kaka ya photo lingana photo zaka uni boye barando na problème mo et ça la boye parce que a panga wona opanga nga to solo lati a panga nga te to solo komba ima ouais ouais c'est ça.
Bon, ça idée moi boké, to contribuer à tellement largement boé chaque fin il y a ba semaine pour un mois boé to cause un problème na ninga orchestre à part Ibra Bimisa, tout ça la moi ning. Au moins ce que l'euro na comprenait que oh té azar moi idée bien, to continuer nzela bon. To comme ce que c'est kana destination c'est ka faya kita. Ma solution continue. Na c'est ya koti se kaka na kiti se kaka na parler. Neto kumi wana na parler na ye. Momi na mo babimi. Aye na deux bières. Babé on sur Turbo King à hôtel il paraît fait à même mobile ne babière Amela Turbo OK to fandi wana ngabiti ngamela Turbo te masa wana ko kumbanga yena non moi je prends pas la Turbo King OK a joué nini Turbo moko yemope a joué Turbo moko balukelinga mai ya komela. On comprend pour n'avoir pour ça maille. Oh, t'es au maille tout le monde toujours être nabi à terre à pompe. Pas personne n'a parlé maille ça qui t'es basé la maille ya ninte basé na courant pas maille les activités tiens à terre à pompe na bailler pour que pena pour ça maille makas a joué na bailler par rapport tout soli au toqué ko solo na tana to kabo na biso non to zaki au téléma debout tu sais au téléma ça qui la turbo au téléma ça qui tu peut yamba batuna libanda te. Tout ça au téléma. Tout ça qui Jassi le Wonda, au ko benga masa na yena, ako ya peut témoigner. Tout ça il bande au téléma. Tu vois beaucoup de ndako studio to ko tandeni yemo sa kati kuna ndako studio. Yo ka sa ndako ndeni. Anda ko studio c'est studio. Bon ça via mobile les lope change. Te na olinga skola expliquer te, na olinga na ste yo ka na olinga na expliquer. Pour moni ermo boto bossa na aller passer. C'est un mot boss dans les passés. Là où vient la biso c'est le scram alobaka. C'est un boss dans les passés. Côté to ke to yebate. Pour le lo mutu quoi marquo azan attente yo na plateau ou ba nous déborder. Aba no lo. Et ya lobika jalousie sur bona. Yo kasi ko no ke maleme fuska na okoma côté wana olo ba lo ba jalousie wana. Ngana ko sa jalousie na yete. Na soma mutu ka kala msuku patron na za mutu kate. Donc ngana ko lenga mutu kate. Vous comprenez? L'orchestre était la fond propre nanga. Ah ok. Avancez là. On comprend. Donc et au salaki to kabwani ngapela kenanga ye patikali. To komo kutana ya mama mote mo nini. Mais yo tikala ki o mi ya zaki na parler na mais ye atikala ya e pa na hote. Non, yo ye pa na neni ngana masa na été. Azane loko ye pa na po nini. Ngala ya kendele patikali. À l'époque wana yo va na Shibino. Te à l'époque wana kutu. Nazana parler avec nga Gifa Bobo. Wana ati Luanda. Parler avec na bio. Yo kate parler avec nga tongi chantier na ye. Nga nazana wa chef wa chantier na Hollande la ba travail na ye. Yo na communicateur, yo peut chef. Nazo ebisa yo lelo bo yo za communicateur, oza journaliste o postuler. Je suis responsable dans la banne na parler faut badami. Combien de bannes déjà? Dans la deux bannes, Joana et Signé Mateleza. OK. Vous comprenez? Donc neza on faut badami, faut batanga bien. Bana nga balakisa nga ba konetiwa saliwa ya na ki japonais. Au Maroko atika la royer bata phrase moko tata bonjour na ki japonais. C'est grâce à bana nga na yebian. Vous comprenez? Les amis du Japon na école ya Kolo Bel Campus et ba dani Bel Campus. Kolo Bel Campus na sala école mo na la japonaise. Te Kolo Bel Campus à la japonaise. L'année là te. L'année là ngam no yebisa yo. C'est là le vieux nani. L'année là c'est renseigné papa. C'est renseigné na yebisa yo. C'est renseigné pena bien au comprendre nango. Webi papi makwanza. Te. Venan. C'est renseigné na yebisa yo ka to. Ça viendra. To kende yo ka. Et au salaki faut hermoroboé aux alapé au luka na la chanter à Vienna à États-Unis. Au profiter peu au la wana. Te non profiter te ezaki chanter ba tongi déjà parler ba ça ba finissage ba boulot na la zawana na lokotsa ne batu na ba kota ba louer appartement. Kasi na zawana chef à chanter na la wana na palette na zawana chef à chanter na zama kamlanga nyoso zawana na fanda wana. Si les leçons n'ont pas minute on a kende wana na zui mutese bimanga na kota a la koti. C'est vrai ne ngoza boene marko loba qui c'est vrai si les lots arrivent pas parents. Jassi le wonda. Comment bino bo sala makamo. La question. La makamka. Yo kana na ibisa. Yo na yebo ani mon côté, yo va na pas parents. Yo kana na ibisa. Na nini? Yo kana na ibisa. Plateau de. Yo kana na ibisa. Omoni ninka na zaboe. Hein?
Marco ko ozana on na zate aleka na plateau no mona chemise la taki nga ko la ta chemise na te webi so ne na bo lelo so na bi lelo olongo papa lelo te ko longo ko te papa parate na sai papa parate yo popo longo esa na sai papa parate yo kana isa yo mama na nga azali et pas naie et pas c'est-à-dire tous allons pas mon moko ya c'est pas naie nga c'est pas nga papa na nga ba porte belé papa na nga papa na nga yo kana so elo nini esala ke ponga na zala pembeni ya mère na nga nga mère na nga botanga nga moko na fils unique. OK. Mais le pas on des ba porte belé na papa na nga ouais et ba porte belé te yo kana expliquer yo je comprends yo sala ki papa na nga kufa mère na nga botanga nga moko bana nga moi c'est to bota na ye to kabona na ye bana bazaka shinga pona balaki ye on comprend coutumier religieux te mais coutumier mais to kaboni par rapport ya ba mabe na biso pona ko ba mabe ka ya yete nga pena na mabe pas na mabe c'est que to kaboni et après et au sala ki ton père adaï natali ke mère ko tika la ye mo kusikate ndeko na nga ya mwasi wa uteki village aye to fanda bon fanda mère na zaleta ke mwana mobali na sécurité lo pango na landela makambutu selo na bige na olinga nakende ko futela na ko lobaki awa na ocha mutu na zimbongo na kina fo futela mais ce que na hôtel na futela côté nini pepo na nini monika ndela fanda akuna na yaka ville awa na ba enigma ba koko jambo ba kong na tikala ko mona ta likolo a sapato ma côté ekota kong moi ma ko soit ye ville à part émission ou soit ba na concert pour ba peu ville papa maté rare ce ba na moi concert na bango ndako ya ville ma fan na bo sokola latine nga san matele za na fandi bona yebo pa to kutene pe msuna corner kiki benga boy kong yate aw yate yefuso ngomo na echango moi ba côté nga kenda ma ko kendete so chango za mabe te na ba niveau na ba classe et bon champagne ba oteka la chango ba oteka la ville primo ko ba oteka primo te yo sombara tout ba osombela opeka na lo bien na za san ma télé za porter parole patron na za pena patron na fa na oh j'assis na za pena patron so li pe ba c'est le chèque bon c'est le pe chèque so li chèque bon c'est le pe chèque aux yeux en opé na porte-monnaie nous encore j'assis ko ça sanga ba jeune bo sala na ba Elton monoteur bu ça ba $20 ko ça sanga ba jeune te nga sala ba jeune te Elton Bondo futur honorable yo za commerce ça c'est le nana rien tout chet te nana rien na kana bilamba mais tant ba patron na za pena patron tant no ba patron ya par rapport ya nini ne ozo gérer mama patron ya makamanga patron na l'équipe Marco pour à part musique lelo so Marco avinzembu mutu kanga tambola nango wapi pa ko ya nango émission mais ça partout akenda partout akenda wapi bongo no yiba déplacement Marco oyiba to bana mituka lokwa honorable Siduka bango so abimika boye o mona yena ngo so afandi bo o mutu ese mutu Peugeot no sana onde Peugeot ni otamo onde ni Peugeot ni opesa ngo gunini chasi nazala kutu na moto na ofanda te tala chasi na bien baza bana miki so ba pesio Peugeot na ye ti na osana ngo nini ya za na ngo osana ngo nini te yusko na ba nengo bina ba classe na yo na nengo kesa na biso te na elengi neni ka Peugeot ya za na ngo so yo opesa ngo elengi ke lelo pe ozi chance ba pesio yango au temps je sais comment ça le roi Peugeot bon mon le roi danger mais ça marque bien mais ça moyen de déplacement question la bi moyen on moins de musique à Congo to comment ça mabe to comment on dit que mutu so na car be mutu ke poto neza suka vi no ya suka vi la vie aux États-Unis à Ibra te na commission monter na bi ki akende ki musala les informations on peut na ba contremaître na ba contremaîtresse que patron se déplacer qui pour musala nde benga ki il a le roi mi kili na bango te bon ba kenda rabo akiye te yo monete ba jeune ba ganga ki États-Unis na ganga ngai boye ngale premier de la classe ba kenda kazuka ngaka ba photo te na lobi ya Ibra yo au moni ba photo Ibra aux États-Unis et c'est na qui ça soit bien que Ibra voyager jour tel nezaki ya ba musu au mona akola ça ba passeport musu c'est ça au fait au croit qu'on dit maintenant c'est le résultat. C'est la résultat. Mais moi mais ça là déjà au monde attends je vais t'expliquer quelque chose s'il te plaît. Pardon, yo kana katu mo ba te parler. Na silisa. C'est ça. Moni muntu o ya mesana ko voyager.
ouais mais ça n'a déjà causé visa mais si on y visa Schengen na visa États-Unis et la rendez monté visa Schengen ils aura passé par rapport aux États-Unis je t'explique yoka muto mais ça n'a causé ba visa donc aro en fait aro yo bomba lisouté il y a déjà que non à voyager parce que Ibra c'était la première c'était une première donc il fallait une procédure normale pour akende États-Unis mais non bien abana ko lika na ba TV auto na bino bocha foin boy sanga journaleka pour ba journaliste musuba comment ko mona lo waki akete bon to vandi wana te to zunga yango siko na expliquer OK ndenge nga na yebana na mwana wana Marco on comprend ne na respect robengi mwana na bongo oh petua na kashi petua na Marco ne na yebana na ye omoni dona yebana na ye te ke lo wage ngai te to yebani na ye mabiyo ngoko monsieur fumeur de chanvre ana fumeur de chanvre fo mutaba gene et bon mon été miso bono sana ndaza ka agité ala dit na chemise mambo bateka la ba tete wana ba 10 000 francs ayi boza agité o mona gete ala dit na chapeau na bateka la limite wana ba o batonga wana ba père wana ba ninyo o mona gete moto agene ya foya mela o benga bochware na borera agene basangisa na nzete o ebite no elo oyo mela ngola ksa muninga wa boya ngote mela ngote tuna kubia na yo na mela nkoi na yo na yina la ksa muninga makamwana ya ngai no camarade na ete e bon lo nyami mela ngepana ya kasa lo kwa ngamela adiamba o te to ke de palais moni oh na koma boy na mo ba misanga tirbo misanga yo kabula na be ngabula ngando na batete kuna yo oh mako o ni ngamela bi yote ngamela kan koyi et puis bi ko ngamela ngote o me manga ta place moto so manga ta shisha na mela o te ya faut ba ngo ya faut ba et là la fille mo le tsatabwe ai bisinga bi o moni Marco wana soka meli babangi na fufu nenga liaka ya modera kosa olene fufu comme te le tisata bumto ebisanga e fimo amatongi asanga pensele na ye ya voyage dans un vibratoire akina Londres ba mima Londres ayaka na nini yo tikala ayaka na nini akeye a kulo bablo bongote moi na maman Koulou yoka je sais moi na maman Koulou on va clôturer bien moi na maman Koulou soka yé na palais faut boya mbaye beaucoup choper mbeto pêcher alala OK ça problème te siko lelo a vu chance azana nzembo obino ba porter parole na bien ya Roger Ngando kuta so nzembo ayemba mbonzo centre ville ba pesa nzembo ti lelo betaka on comprend et après mini et ça chacun a son tour chez le coiffeur. C'est son tour. Félicitations, mon frère. C'est tout. Ah, on peut se féliciter. Oui, félicitations, on a félicité parce que je viens de dire. Beau Peugeot, non, on est bien. On se plaint là. Tu n'as pas de nanté. Non, ma tête. Bah, bon, on va te mal là-bas. Arrête, ya biba. Quand on a soin, boy, non, pas ta maman, comme tu as Peugeot là, t'as bien dit. On a le bien. On est qui comprend que c'est Peugeot. Oh. Mais, yo, zo bien, est-ce que yo bien, on fouga? Yo bengo Peugeot, comment on bengo beaucoup dans la chaîne bomoni na tango bimabilo da bomi bimeli abanga kanga kutu fort jo mususu yo kala beto histoire avant nos ranking ya lelo boy une fois parce qu'on a bina yo na ye na luki ranking donc yem de luka ranking na o mona teleke na plateau le ba n'importe quoi Elton Mondo a bengié abi yo nen comme na niveau ba no lobela nga ba biloba na plateau page sur on te ya nga loba kuna yo te na no lobela petwa na sane mateleza na ba voice na no ba la petwa na sane mateleza et to yo so benga sane mateleza petit futur honorable mboka yo benge petit pa biso nga na Elton Mondo biso ba futur honorable to landa o so comprendre nga na dynamique lobby ya Congo ye ana parti ne mo boye na bosani komba parti na ye so comprendre parce que moi na on me benga petit. Donc à qui me charge Pelton aye ote petuana na ju numéro na ye tenga petit na ju numéro na ye na bandi na ko expliquer ne to yebanaka na ju to yebanaka na ndenga landaka momi na nga ni mulumba na moto pour déranger akokate na ndenge sko nga oui na ndenge sko nga na zongisela ki revanche
on a ko alera badi fa le roi ya modé. On comprend? Te yena kendaki. Tuna kalu jimi sarandut. Na rep na bo bato be banana nzela bimi na moto be bu akei. Ya kotina moto ala ndi na bité na Olanda bango te okena ojora 12 wenge. Akepe bo 12. Na bisko fona l'accès be na genga na contre solo. Hein? Le roi yo meki okokite zela. Na nyatse mama koka jam. Na bakie. Na komo ozasko ba détail. Na zana na vie mo bimba na maboko na nga. Nazana. Nesika la na yebi na couleur adra. Tu as changé par les deux. Allons ma tête. Asa kingabot. Boka sasa. Allons ma tête kuna kingabot. Boza mabe. Parce que nous moins de gars na deux chambres salon cuisine. Oh, deux chambres salon ça problème. Nga boule ko to bien ça appartement. Kazui appartement mon bimba. Ça appartement deux chambres salon. Sika na yo jasilo wona. Tika na yo kenda ko sala pe mission. Kenda ko sala pe mission na ninyoti. Te oyebi esoyebi ke mbisala na sika ma yechola. Oyebi ndena boy. Bino comme ça ngaye. Ngale na ko lo pape ke na yo fana na ngata na wileri. Oyebi lelo na ko lo pape na fana na wileri. Te la vermala te ngala vermala na fana po ani. Na vermala fana pa na vermala ba to nyoso ba loi déjà appartement tout ba loi. So na vermala to ya ka po bureau na biso ezana siège na biso ya répétition. À part makambo wana toza ba musu te to koyo sala wana mais nga lelo bona ko lo papiki na okoma na nga na wileri na okoma na nga pe na bandana comprendre mais ce que misala na esika ma yecho la ça ba famille na bino basi bana usa ndeta ngolo baki na vanda so ba oyo zana ba vanda na bonde banane jusqu'à la minute zaka na bana mais moi cité tena na moi cité yo landa basi ba collègue na yo te na landa basi ba collègue moko tinga la ko landa basi ba collègue te na solo na moi si ya nani ya nani ya vena nga dadi mola ara good na nini na free seed solana na solana moi c'est facile ba c'est facile ba ça mikili boga c'est facile ba moi ça mikili solana zara mon père mon père to solana pe susu na moi c'est un garçon plaisir dernièrement quand nous avons moi c'est garçon plaisir pour Mikili moi c'est moi qui chasse ça il bien moi c'est alors moi enfin Mikili il y a bien fort petit moment tout ça qui n'est genre na bandal to faire to meli mettre faka pentacle ayo na boy na yibso baby simoki to super lourd to tient la poche par rapport à bana tu moi c'est sûr et si et donc va gérer moi c'est mon moi c'est bon maman mon bimba pourquoi tu Mario je peux pas na porte-parole baba Mario neti Marco te Marco yo molobi azara na mwasini na matete balongwe ba elimete na matete na parler ba pesa ki bango kasaki na mwasini siko nde momine nde mutazui parler siko na limete wana te na kingabwa ne ba koti Kingabwa ba pala bizali yo cha kasi yo na neti sonde te to expliquer na préciser place azali OK na pe da kuno dama te soyez bien onde baby Paul olia biloko moi so alambi futa na ndinga azali dit obi ke biso to ba bandundu neti ngana muta bandundu to ka na ba logique na biso mo boy do atana na nzala na ko itala boy kana moni wa boy na ko lia te. On est presque à la fin de notre entretien. Nyosoka po lié pas baninga yango isa bon. Non lié pas nani. Pas Marco lié comme des fois. Ata mokolo moko te. Na ko tika la ko lié pas na ye. Non lié pas nani. Na kenande ko tala moi sini moko boy bisanga za côté na biso. Jeune fille mo boy arabien boy à côté na biso. Na ke la ko tala pour to yeba pe na fiango pour master na ingénieur ko vasto. Fiango na. Na bosse ko ma fiango. Ye mom tay bisanga ye na bota nzele mo boye magetu mo mama yango pe ya lobaki to bolobaki abota tika mwana pourquoi bino bolakisaka bana ngote mais je suis là j'assis place mo la bana nini yonso j'assis toko kende penana yo ou soit na tindelo vidéo tinela vidéo pour moi ça na pesa la mo bando teka ba bouden manki ya def ça pour sanga ki ba ko ki baka été bani non tindelo vidéo mo na mona mona ko to longa moi si mais azoma tente couleur moi si mais longa marco pena. Ah, c'est responsable. C'est beau, ça la vidéo. Tu non seulement la vidéo, c'est qui est ingénieur Kouvastone. C'est qui est ingénieur Kouvastone, non, comment non, il pour la qui n'a pas mal. Non, qui nous a, non, comment on n'est pas fier, non, il se n'est évolue bien, comme on appelle ça qui au sala bien.
Ote ça va na jilo sko vidéo na c'est toi mutumo na posa mona yo na jilo vidéo na jipena vidéo mona wana au mona wana pour confirmer que non asa irresponsable niveau mona ngate. OK, on a fini notre entretien mon gentil na bateau tout batalio j'ose croire au lobby nyonso Marco Palandi. Et puis na ngna expliquer le moko o lobaki ke bo fanda bo Marco juyo a memi au TVT. La tsa mokolo moko te na tika la ofanda bo Marco jouanga memanga TV. Afute la opening za. Te to kutane une fois. Na antenne a pas Virginie Manganga. Ngana ye ngana kota ko libosunde ya yo kota. Ne to koti na plateau mba moko to sala émission to bimi. Ye kutani obenga surprise. Oh président ni tinela tamolo mo to katen to kuna sala et yo tchoko mona ko ne pas président. Solo makamna. Ne to bimi to e pas fifisio. To sala pe émission pas to sisi to kabwani. OK. Vous comprenez? Mais na fanda boye muta jouanga memanga na ba contre-maître ezala mbondo to sala ngo ba jona na été. OK, mais penon te na mbongo a so changer. Yo jo kimi na mbongo. Nan On peut dire ça. azala mbo ya kolia ko to so luka bon mbongo opesa na changer aujourd'hui. Papa, carburant ba Kadhafi ba 3000 ans ngo chape carburant on changa kinda wapi. A calculer ka ke ana o kinda temo 2 litres mo boya komi on sila baluki. Yo benga na minute ese ke ya eza neni. To beta no ta to mona kinkolo. Ayi so kaya na carburant. Ayi so bon. Un message pour na bateau balinga yo orchestre ba répétition zongi makamunyo so carré. Ouais, bah répétons des zongi ba contre maîtresse, bon continuer ka toujours ko s'abonner na ba page junior sur ba page tout. Ouais, biso Ibraton piano officiel, bon consommer, c'est pas sorcier. Bana matete. Vous avez un ah biso Kelvès mon grosso cité dédié 010 gang. Petit nanga bara des risques Gucci, papa chéri. Bozala wana toujours tolenda et puis samedi tokutana bongo biso nyonso na saoba sende na couloir mananga wana à partir à 18h boya kozopena mo PP États-Unis il y a Hollywood Obietu Kodo chef du clan les derniers dinosaures de la rumba congolaise à Yenango donc boya wana pena ebelé comme d'habitude le boss fils Inou la patron silencieux ana ba ebelé ba comme fanatique de nous abana ba contre-maître ba ya pena ebelé tous les contre-maîtres boya wana boya pena deuxième volume extrait nango boyoka pena ba mama ya ba epiché na ba papa ya ba sokoko na ba noko ba 31 juin boya pena boyoka ngo bo sam donc bo za la décide netika bo mesana ko sepela bo sepela so plus parce que libanga date longola ki et c'est ka ba tchaki date longola libanga na minute to beta sko libanga manduki panza na poto na ba satade to libanga zo panza na bino to bo mona ke libanga panza ne pi bota la film o bieti na suka bieti ko do lo bota la film o bieti na suka po ba jeli balingo tomboka trop bota la ngoti na suka boka tangote c'est pas sur cette deuxième volume mais zoya to emeli ba patron solo le roi ba maître que c'est sera ba komba bo faya pisom 35 mwana ndako Olivier Kabango yo yebi ba nzembo kitoko zoya ba patron tout o ba existe na planète Terre boya bosoma banzembo pa Ibraton piana bozala décité donc so minze moté na deuxième volume c'est quoi patron toi faux patron docteur les têtes à don dédié bakisi soirée bakisi les soso donc nzembo kitoko zoya bo comprendre et puis biso tout tokutana bongo le 28 et puis ba activité na biso tozongeli déjà ba séance na biso to ezongi déjà comme d'habitude na croisement Kabinda Wangata na Véronica ngabenga ngo bibliothèque nationale de la rumba congolaise et c'est pour ça la recherche ya musique qui tok wana et pas maman Véronica fondation Fobav Mobimba donc net ezala kaka engema toujours joyeux anniversaire à toi Jani Mbombo moto asimba maître pas ko isaye donner ezala kaka na moni après ça va monter na ngai pona ngi sungu tuna te po yoza la bongo yoka o te o muto na utaki nenyo États-Unis boye zomon te muto aux États-Unis il y a Patrick Beckham moi je vais prendre Atlético donc voilà États-Unis ma yu ya wana donc pour finir na mon visa liboso ya odefa nyongo na moni bongo les boss fils Inula ya maman Solange patron l'ami de mon boss c'est mon boss na moni bongo susu prêtre moko na tikala na komi na matete ja solo na Blaise Salemé Salé banquier prêtre moko na mona susu Guy Basket mokonza 4 continents moto comme ça nzela Paris le wa nzela toilette j'irai si Peugeot mutambo ba ba ke de l'atelier Medio Jonker merci pour tout Jimmy Mutombo le brésilien noir ba koli États-Unis de komaki to banda sko ko antamango semaine
hein omona na basket na prix ya mbongo Peugeot Marco et ya kalaté na moni bongo lisusu Mokondi yepe na fona longola chapeau. Satan provoque Jésus. Satan provoque Jésus. Raman Kota, mon colonel Kiki. Mon colonel Kiki. Sur Odile Manzaka Nzaka ma CPI. Moi je suis Gangela qui chasse tout ça. Yebazara bongo na vena bison tsone. Na moni bongo lisé Bokota. Venanga 0D. Mokondi 0D Alembambi. Abedachou, na moni bongo Gifa Bobo l'argent connaît son maître. Ou c'est n'importe le président, ou c'est n'importe honorable Christian Goudi à Piloli et Taf TV Mobimba, Bozaki qui n'a dit son aéroport, wana merci. Na moni bongo Fabrice Façon double F, meneur de G. On se voit prochainement, chers téléspectateurs. Merci à nos abonnés de Congo et Sengo, officiel plus télévision. Affectueusement, je salue la Queen Sharon Moirabou de la part de Rudy Bonteke, l'homme géant. Merci à tout le monde. Abonnez-vous. On se voit prochainement. Merci. Invitation ardoise. Mais avec divine. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Mobokoléaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a tamabé. Maison divine. A bon saliminoté. A tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez. On est